ya bakinois nyonso rubrique na bino oyo bolingaka makasi bulu yeke plus en mode 4G kasi ya motuna lelo etunami epai ya nani tolanda. Elo eza ngote bulu yekende kindoki kati na nkolo monde entier ezanga Richelieu pro moko ya ba moteur ya kin l'artiste bulu yeke plus na 4G nazo tuna monde entier boye fantastique eza mulangi ya fata ya plastique ou bien usine ou esalaka ba fata bon répondre nga fantastique ce que zali plastique to zali fata ezali usine esalaka milangi ya fanta ezali izi milangi oyo ya plastique wana ezali miziki oyo izini oyo esalaka milangi ya plastique fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to izini esalaka ba fanta non fantastique ezali mulangi ya fanta oyo ya plastique oyo ezali mulangi ya fanta oyo ya plastique suka na classe nga naza gradué oza gradué fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine esalaka ba fanta ezali izini te ezali pe koka te fantastique eza eloko batiaka po epesa harmonie na eloko tanto na mire tanto na nini eloko moko songolo paka nalobi boye fantastique ezali fanta te ezali izini ya fanta nini te mais ezali eloko oyo batiaka na place moko boye po epesa harmonie fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta fantastique eza usine esalaka ba fanta te eza pe ni fanta plastique te eza eloko moko ya kitoko fantastique eza eloko ya kitoko fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta eza usine oyo esalaka ba fanta usine eza usine fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta eza mulangi ya plastique mulangi ya plastique mulangi ya plastique fantastique ezali fanta ezali mulangi ya fanta ya plastique to ezali usine esalaka ba fanta eza usine te eza pe nani ya fantastique te eza mwa dessin moko boye pour l'harmonie eza eloko moko boye de façon que ezala harmonie bakombonaka mon père ngingi Arnold ndeko Arnold oyo sabiso fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta eza usine oyo esalaka ba fanta eza usine oyo esalaka ba fanta eza usine oyo esalaka ba fanta fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta ezali usine oyo esalaka ba fanta usine oyo esalaka ba fanta nde yango ebimisaka mulangi ya plastique wana ya nimesi naloba makasi ezali usine oyo ya fanta boseka nini fantastique ezali mulangi ya fanta ya plastique to usine oyo esalaka ba fanta fantastique ezali donc tolobake mulangi donc beauté ya mulangi ya fanta beauté ya mulangi ya fanta beauté ya mulangi ya fanta yango tobengi fantastique non
nanga papa Welo Jean Robert. Papa Jean Robert. Oui, bisabiso. Fantastique, ezali mulangi ya Fanta ya plastique. To usine esala ba Fanta. Fantastique. Bon, eza usine te. Ezali mulangi oyo esalaka. Oyo esalaka whisky wana yango ko. Fantastique, yango nde mulangi oyo sala ke masanye vana na kati. Fantastique. Ezali molangi te. Mais toko yango keza mai nango o eza na kati nde esali ensemble pour bengo fantastique. Yoko mona. Docteur Moke. Docteur Moke. Vous êtes docteur il y a en médecine, oui. Merci docteur. Sabiso. Fantastique ezali mulangi ya Fanta ya plastique to usine o esala ba Fanta. Fantastique eza ni mulangi ya ba koka ni usine za komona. Fantastique. Fantastique. Eza la kanakati emballage moko bona emballage ba komaka fantastique. Eza la kanakati emballage ba komaka fantastique. Non non balia kangote. Il faut la matière moko boto parfum bien savon. À ma connaissance. Plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Bino moko bomoni ndenge bulu yeke kotelaki bino na bandaku bokatani bapanzi boseki na tango bosekaka biso pe awa na magazine Kin l'artiste tosalaka lokwa bino kasi bobosana te ya kozwaka papier pe stylo pona konote bosimba pe bo comprendre ce qui pe boyebaka te fantastique ezali mulangi ya Fanta ya plastique to usine oyo esalaka Fanta te kasi boyebaka fantastique ezali oyo ezali ko contenir na fantaisie na imagination kasi ezali ko correspondre te na réalité yango ne babengaka fantastique na banza bo comprendre pe bozwi leson tokomi na suka ya magazine Kin l'artiste ya mokolo ya lelo kasi topesa merci na équipe technique nyonso basalaki keno ngana bino tomonana masolo ya lelo ekumbamaki kitoko epai ya Jeune Tumba le génie yenda kumbaki yango po ekomati na bandako na bino toloba lisusu nini ya koloba se sila kasi tolobaka kaka po esala keloko tout travail mérite bien son salaire baloba n'importe quoi dit bakotuna ngulu lokola ngulu alobaka na ete seke bakodunda ngo magazine Kin l'artiste oyo balanda ngo kati nati ngala bino tomona nika mikolo ya po esala eloko te